www.potonapoto www.potonapoto. Ouais, merci fidèles internautes de www.potonapoto avec Lamine Edovo Mosakoli. C'est moi votre humble serviteur chinois noir bunker, le mannequin de la presse congolaise. L'homme des idées le plus folifofose à chaque instant, mes pensées, ses métamorphoses. Nous autres, j'hésitais à Michael Jackson. Donc, on est ici, tous à Anaboto. Quand il y a un animateur, il y a Kabou Seboulembi, l'homme de Biloko Aboma. Hein? Ouais, c'est pile ça, Bazakalaha, Biloko Aboma. Les lois na batna rolembo la Johnny Mbembe na lingaraso na présenter à la Musaraka bana poto bala mukamba la moko donc Johnny Mbembe bonjour kende na ramba mo bana poto bonjour nzete pema moto pema nzamba misike nzete pema moto pema nzamba misike toyembela ye ozana kabo sema na jana mogoyo Azaba misike tobetela ye ne maboko papa toke bilogwa boma binaguna bilogwa boma bilogwa boma bilogwa boma butu yango yo nyozo na pesa goni makate na pesa yo nini aleka mada siseto lingaka pati mamulu rene swaga lingaka anjega songo ya pembe dadi chombo Yegolambola, miziki yangoyo, badansa yangoyo, yabuleme zalifera, mama naleka nangai yaka. Ouais, merci Johnny Mbembe donc ça lui énormément plaisir d'annoncer Bilonda maman c'est donc Bessika Zali et c'est sous plaisir na chicha mabona prince bandal papa Yoji acteur à Japon donc bon séjour à Kinshasa donc Johnny Mbembe boni Kenya et lekine. Ouais, quand il est passé kitoko passé batbalé moli pena dans na ba cri OK na comparé notre ba plan ramener côté na Afrique bani donc ba savoir ba binaki ba bloga boma ba zakala ya kolembola do ça nga bien peu sous ça fitting na ko na de fao na boka na disque donc et c'est vraiment bien ba grâce quoi boka na ba na sous na mokili sous ba veta ba beta biso ba na mike donc ça nga bien ça fitting na ko na biso de fao na boka les premiers donc on sous disque fait na panzi banzela sur la musique. Bolivar qui combien de concerts na Kenya vous allez à Kenya bobeti combien de concerts? Tobetika deux concerts. Deux concerts. Samedi dimanche. Tout ça une semaine zunga biso. C'est une semaine bozongi bozongi na Kinshasa. Boki subo sepel ça ba fan na Kenya bobeta ki na ba bisika ni na Kinshasa. Ouais, tobeti na fête tobeta le 25 la mitende. Bana mitende ba sepela ki bigand bin sa ba binaki to 6 mati 7h. To beta mandu de petit 7h. C'est pas makasi donc minute tu as son concert dans les 16 na lemba le les 16 les 17 na lemba na température wana donc il na bige ulika bien ba na lemba tout donc va se là quoi Johnny Mbembe au sala ki cri ya lembo la inspiration na yo te wapi bon ki wana cri balabala na inspiration na bana balabala tu ka ba 67 na bige mon pe sous na la maison beta kiango donc ça qui moi balabala et ça quand beta on pesa makambo né ouais c'est quand beta on pour le terrain mais kalaté on a émission que non qui dit baka pour le blanc trotter qui dit ba doit me attendre mo kama mususu donc c'est ça quoi soyons prudents et bima tobina générique ya Olembula est-ce que bozo suna ba générique mon côté oyo bobongi c'est là qui ba fanatique na bino pour ba savourer ngoli sous tu veux dire des génériques tu veux dire qui ya Olembo na bébé ça va au masana Rwanda rabita na prise on a déjà donc pesera goût tous les moulara terrain tout ça dans bouler donc à la tête non ouais mo mo musique a fourmi le moi musique a fourmi le moi musique a fourmi Johnny Mbembe meka un peu ko sepel ça ba fanatique na biloko moko sika oyo ocho bongisa mikolo po bini ça ba fanatique na meka un peu ko flasher bango ta moki na za animateur messager na bora trop message quoi na bora message belé na vieux et puis na bin ça na message na bin ça na bêtise tout na bomeli ba fan na lokwa ba ale mala to yembande moto ya Maria yemela nzamba ba defi soki na bwakize mba papa wemba no kika bose bulembya ko sepela na ngai butu ya lelo e komelinga susi o
na miziki ya viva na koemba o na moni yo na eselesele o na lingaki na tuna moteme bo soni ya bato bazala ki ebele o on va bloquer ça quoi. Johnny Mbembe crie en haut, c'est comme si na Congo déjà qui parle na Congo pas animateur moi il y a BCBG Fizé de guerre. Est-ce que crie Eza ya yo to Eza ya Fizé? C'est quoi d'après eux? Pour d'autres part peu héros man ça mo so animateur héros azana bandal a évolué à peine na orchestre ya Fally Ipupa. Yé pe suna sala na émission a boire kriwana aloba kriwana yaye finalement krimoko 3 animateurs waloba yaye finalement. Te moni photo lo bagana ba preuve. Comprendre? C'est là yo no grabanzila nanga. Nga boka trop bonzambe dans un message à bonzambe banine. On a baline nanga depuis na ba jipa mukusi. Na kota ku nzema frère na biso frère kim. Nala da jipa mukusi. Babengi nga ichele mama. Nalata kanga dadi tala babengi nga Farmalola. Nazala kana mobali na ngai. Mobali ya motema na nga. Bochingo ya bomwana na ngai. Chibola wa katuma mama. Wajala yo oga blogonati. Oba nzena nga. Na suna ba. Nzete pema moto pema. Nzamba misike etoyembela ye ozana. Kutu bozana na on susu ba respirer sous chengai na oki nguti donc ana mbanzela nga ngona na susu na ba mwazimo kwa musamarita pimela gimwana na Nzambe mai sanka yeba tangwa yeba kikasa mesia kimagima ngupo wapanza sango ona moni mesia na moni mwana na Nzambe o kabaga ozokopana obanzela ba message kana na Nzambe siko to sunzela o lobelio ona eli na nosika. Pour moi que ba yibi ngande cri bato yiba ngande mai ala moloto yemande moto ya Maria yemela Nzamba ba defi natika ngapo moko tuna utiti na utuna donc minga lo beati bango pe boka ba cri ba boka to comparer na cri oyo tout à fait nzela na bango nzela bango ti soyons prudents, c'est pour quand? Soyez prudents des gens ba ça voit des gens on a si autant d'aba on besoin les gars et vous m'en savez comment Andrea mon cœur désolé les gens et les gars déjà donc c'est bon mais sortir dans officiel les karaté mais beaucoup jouer pena karaté le moi qui dit bandé on est et puis réponse à soyez prudent comprendre. Ouais, merci Johnny Mbembe donc merci donc na profiter na pesa mbote na yemo ko shisha mabwana prince abanda ba tala ko zo ba zo ba na bazo na nga cri ba ba cri ne kana kishasa to zo ngana ba ba cri te binza da moka. Tozonga na Johnny Mbembe donc on a profité na pesa mbote na Steve Kozangila mon ami privé depuis Paris et puis ainsi que Ngalf le disciple Gigi Lito grand cordon de Paris donc bambote na eskozali Johnny Mbembe to ina na rubrique na biso surtout ya animateur to kota na rubrique lelo soki balobi ke non Johnny Mbembe bati lokola ibenge ya ba animateur ou sélectionner 5 animateurs oyo ba kokende ko représenter RDC Libanda au punane nanani à part non orchestre na bino en dehors de orchestre na bino au punane nanani 5 animateurs mais peut-être en sous en souki pour on a posé il y a 5 animateurs génération na kakato génération na à part ba ve na biso ba Bill Clinton ba c'est le scrum non chaka ba bora bien. Non, chacun, surtout Eclipse nos soso. Mais Eclipse c'est la génération à binoté. Hier la génération c'est Léo. Bon, Eclipse nos soso la génération on a tenu à oublier mon animation. Mais on a pas d'animation kala. Mpon, na bana kala la boka na ba version Al Pacino na first class, on a besoin de first class. Vous comprenez? On a besoin de first class avec papa Wemba. Comprendre? On a besoin d'un mouvement na bani donc na be déjà gana manule mais na go manina simana na ndenge batu ba yokanga na cadre mais nga se plada na nzana qui me soit bon animateur ya usaranati comprendre Eclipse la se plada non chaka mais malgré tout ça ba monsieur Koufi bani mais se plada na Kabuya bon na koti pa so bama
te nabi en dehors pas na bino po na yebi pas na bino de Jacques no bango tout basala musala bango kitoko na jusqu'au en dehors il y a orchestre na bino car vous il y a déjà 3 4e et singa na ko aider Edenga. merci OK. Pas fou animateur. ambulance Ouais, ambulance. Ambulance bon. les créateurs. Ouais, Blaise créateur. Bon, bien c'est bon. Ouais, merci beaucoup Johnny Mbembe. Donc beaucoup Johnny Mbembe a sélectionné 5 animateurs où il y a ceux qui les bâti comme Ibenge. Après on a 5 animateurs où on défendre RDC na Libanda. Donc après on a 5, après on a sur Eclipse, Nono Chaka, Kabuya. Blaise créateur na et na ambulance wana eza ba propos na ye moko ebile pourquoi oh ya poni bango donc Johnny Mbembe to komiko kende na fin ya émission na biso mot de la fin na yo puis numéro na téléphone pe opesi ba mbote na ba ya yo bazolanda partout dans le monde. Bon nga message ezaka que non faut ebisaka ba animateur wana batala kwana que non ngai nayiba kriti nga na créa ma ba cri donc so andi banzela o nga na bwa kaka yango ne pena. Vous comprenez? Bangonne bazoyi banga. Popé banda ba pesa bango ba charge bazo kati. Ya on peta muso sanga bani donc pour exemple se souver. Fa benga batala musupo ba okati. Ba pesa muso animateur général mobimba ko bokati. Akoki ça succès na mboka. OK faux. Comprendre? Ne ambulance au moins que c'est bon. Ambulance ba pesa charge. Mais au moins que non ba charge binami. Animateur za la bongo. Ba pesa charge ala musima kam. Il y a des charges au RTT faux. Donc, na terre ça ba distraction na fois créer ba cri abin samokili et ça l'a bien. Na pesi motena venanga Sami Bouchabou na Londres et puis na pesi motena Kaki Airbag. Kaki Airbag na pesi motena Jira c'est bon na son belge et puis moi ça na papi nombe. Ba mote belé Eric Bita. Donc c'est ça quoi. Ba mote belé na Marcel Masikou, Yari Menza le célèbre japonais. Ba mote belé numéro na ngapina pour nous contacter pour karaté na boka masolo plus 243 89 21 41 429 plus 243 89 21 41 423 et 429 donc c'est ça quoi. Ouais, merci Johnny Mbembe. Donc, fidèles internautes, donc j'étais avec Johnny Mbembe, l'animateur de Kabose Boulembi, l'homme de Biloko Aboma, l'homme de Sakalahad, l'homme de Kolembola. Donc, Binomoko Boekine to solo linae, alobi, ceux qui a Zalaki, ceux qui va pogner le rôle à coach, le quoi il a sélectionné 5 animateurs, Boeki ba animateur, Oya Tenyo ba okende ko défendre RDC Libanda. Donc, quant à moi, il y a Europé Sambo Tena Emoko, la mine et Dovo Mosakolil, Motema ya Flozi, la belle de belle. Donc, sans oublier, Chicha Mabona prend sa bandal, papa Yoji, acteur à Japon, Bambo Tena Obisiko, Zali, bon séjour à Kinshasa, Jofa, Cargo Express, Fred Simoko bien. Pour se refréter donc Blorone Chine, Kin Chine, Matadi Chine, Luanda. Donc contactez-moi chinois noir, on appelle ça mon numéro Jofa Cargo Express, mon vieux José Mawini, bon séjour aussi à Kinshasa. Donc sans oublier Steve Kouzangi, là, mon ami privé, Ngalf le disciple depuis Paris, Guigili au Grand Cordon de Paris, Jenny Lumantou, la Suisse, Nabousanioté, mon vieux Armand Lumantou, hein? Les Mbingazor, donc mon vieux Armand Lumantou, les Mbingazor, Nabousanioté. Sans oublier Willy Moucheni, code Mboka 00243. Mon vieux impresario Claude Ndomba, si Mbote na Opé Viscozali. Donc, quant à moi, il y a qu'à remercier sous la personne qui était derrière la caméra, Steve Labé Mosakoli. Hein? Maboko trépied. Moi, je filma Yesu. Na film Adam Eve, Taram tapé ça Yesu. Moui Banga Bamba Yesu. Banga s'est coupé deuxième prise. Donc, Steve Labé, le caméraman professionnel, Babio Tata drone et comme ça. Donc, yo, na otanga sukombo na ote. Pour mambo sala. Et c'est pensanga tamu qui était. Hein? Na sibilonda mama c'est na otanga sukombo na été. Pour maramutana sala. Et c'est pensanga te ka yemto yeba pamboli ba jalou na nganyo so na 2018. Ciao. Et la www.potonapoto www.potonapoto